Mbeya, ça fait très mal au cœur. Et on va dire comme ça, bazana potomona, à ça 30 ans, à ça 25 ans, à boya na ye kozonga na Kinshasa, bakomi na kobanga, Et non, c'est regrettable. Cela ne fait pas partie de notre culture, biso batumindu. Toyebaki makambo oyote, likunya, zua, motema mabe. Degré à pourcentage à poison ezali 88 mais bazuka moi wuti poto ye awa ezo ye banate baninga mutu bacheli famine to banani asali crise akomi osanza bani akufi na poison atiki de kauti poto vie na ye changea nzamba seta mususu a gagné vie na ye yo yebi ba peno monaki etant bozo boma ye parfois est-ce que yo kozwa ba capacité na ye yo kozwa ba qualité ezalaki pa na ye soko bomie yo kanisi bakozo bambula comme écourter vie na ye bakozo bambula na ye ba baxela yo pona ko boma baninga un jour si tu te répands pas un jour bon bakufi na poison bake mais yo parfois kozalo zo pola hein ozana ko pola vraiment ko nzoto zo kata na o wana ozana bomoy nzamba permettre to la émission oyo nzamba permettre batinde lo émission po bongwa mwana na kufi à 4 ans toujours à la RDC, moi né à 4 ans à Otikokufa na poison. Tu peux imaginer, moi né à 4 ans. Moi à 4 ans à Otikokufa na poison. Et ça fait très mal. Et na moment to comme nzambe kaka batela biso. Mukeleza ko beba to beba mba poison yo. Aiki mingi na ba politicien mais poison écouté na mboka Congo. Poison comme lokola bonjour. Tous ça on se rendre compte mais des jours au jour bato baza ko kufa na poison comme ya belbiche hein maman moi awuta ki France hein oyo awutu ko kufa yaki awa normal en bonne santé na séjour na kin papa isami a na limité donc neka baninga bazo ko tala ye ba famille bazo ko tikela bilo olia ce que akufi pe na poison awa na kin asali pas même une semaine na séjour na kin ndeko bozo na sobo na Kinshasa culture oyo ya ko boma moninga na poison toyebaki yango te s'il vous plaît bo arrêter yango bino ba obo sala ka makambo o bino o bazai ko utiliser bino ba pesi yo mbongo ba pesi yo ba moyen ba pesi yo promotion pona ko boma moninga na yo ne faites plus jamais ça bo sala yango lisusu te la Bible déclare dans Matthieu 16:26. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Mabe angwani de quoi salio, quel que soit degré à mabe. Oiko limbi sate. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lula. Et Sika Bonzambe, et Kitarana Loye, Monamalwa Pena Misala Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzama Boye. Tokoye, Wapi Elongo, na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na maman Mami Munga Motema Papa Blaise Munga na Suisse, na Philo Mukoya Motema Bivens de Monalono, maman Gisèle Luke le Motema Papa, Emmanuel na Boston Zama Lola, Amonabino, Bonzambe na Bonzambe, Yesunde Mosu qui si bien aimé dans le Seigneur, toujours na cadre encore informé, bien dans l'émission, rien que la vérité, ni Toko le bien aimé dans le Seigneur. Donnant un sujet, ma caméra kolba mingi koleka na émission lelo, boza toujours connecté, nzama lola ako pamola binos. Tozalina papa Max Mbenga, tout le monde est kala. Shalom papa. Shalom de Calvin, merci pour l'invitation. Ça va de nous le ko belé penza kasi nzambe azalo kumu ou acception to kutana les sous une mission lelo mikoleki kala pour la simple raison que madame batela qui est poison et nzamba zana bomoy degré à pourcentage à poison ezai 88 mais bazuka moi akendeki traitement quelque part kaka na RDC awa kuna na est makambo me comment ozala yo ozamu to ozana bomoy te ozamu to sengela qui déjà au kufa mais to pesi nzambe merci oya abatelier nzambe asali ete a récupérer santé na ina profiter pour na roba ete mukileza ko beba to ba mba poison yo aiki mingi na ba politicien mais poison écouté na mboka Congo poison comme lokola bonjour toza ko se rendre compte ete mais du jour au jour bato baza ko kufa na poison na yebi et tout là avant na émission tozana pasteur moko oyo
azolila na pasi na motema moko ya collaborateur na ye aza pe toujours awa na RDC mwana ne ya 4 ans auti kokufa na poison. Tu peux imaginer mwana ya 4 ans. Mwana 4 ans auti kokufa na poison et ça fait très mal. Et na moment tokomi nzambe kaka batela biso so nzamba ko batela biso te e biso na musalo nzamba apesa biso ya koloba mukona mokolo musala oya ko défendre ba sainte doctrine soki nzambe tel vin quelle que soit ba disposition ni no ko zwa ezali passe nzamba bundela biso bande ko bozola na biso bana Kinshasa culture oyo ya ko boma moninga na poison toyebaki yango te. S'il vous plaît, bo arrêter yango. Bino ba obo sala kamakambo o. Bino o bazai ko utiliser bino. Ba pesi yo mbongo, ba pesi yo ba moyen, ba pesi yo promotion. Pona ko boma moninga na yo, ne faites plus jamais ça. Bo sala yango lisusu te. La Bible déclare dans Matthieu 16:26. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Mabe angwani de kwa salio, quel que soit degré à mabe. Oiko limbi sate, sun zamba lola. Azale kiete, abana kotanga mabe na biso. Ezalanga Max, eza papa Alvin, ezale kinanga cameraman. Toba bazolo na biso à travers le monde. Mutu moko akoki kozana bomo ite. Basali nzambe baza ko sila na poison. Na koti ngamba politique ite. Pour ezali culture na bango, ezali mon message na bango, politique d'après bango, ezali jeu à intérêt. Mais pour na biso bana nzambe, talaka ya mwana pasteur oyo 4 ans, mwana 4 ans, mais ba tieli poison, ba oti ko kunda mwana wanabo. Ça fait mal au cœur. Ngai moko na yoka kalikambo ya poison, mais na oti ko vivre yango bande ko toi arrêter. Toi arrêtez, linga moninga na yo, lokolo omilinga ka yo moko, likambo lingi basala, otoko sala moninga te, pourquoi bozo boma baninga, pourquoi ba utiliser yo? Pourquoi ba utiliser yo pour boma moninga ndeko nanga? Est-ce que yo kozala seko na sena moyi oyo, tika émission à lelo, tika exhortation à lelo, esunga onde ko mwasi, esunga onde ko mobali, ko boma moninga na yote. Je pense à beaucoup de gens que je connais, je pense à beaucoup de gens que j'ai connus, oyo lokola maseki, bakufi na poison. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous, sans toi nous ne sommes rien. Papa Max, obeti du solo à poison, et dans un décommon a comme il y a belle biche, maman moi a qui français, oyo a outu ko kufa yakiawa, normal en bonne santé, dans ces jours na kin papa isami a na limité, donc neka baninga bazo a hotel ya ba famille bazo ya bazo a rotike blo olia, ce que a kufi pe na poison awa na kin a sali pas même une semaine dans ces jours na kin a tiki bana na mi balé papa. Okomo koloba réaction par rapport à événement de ka wuti kotoye awa ezo ye banate baninga mutu ba tchelie famille to banani asali crise akomi au sans abani akufi na poison atiki banani ba de Calvin Beya, ça fait très mal au cœur. On va dire comme ça bazana potomona asala 30 ans, asala 25 ans, aboya na ye kozonga na Kinshasa, bakomi na kobanga. Et non, c'est regrettable. Cela ne fait pas partie de notre culture biso batu mindu. Toyeba ki makambo oyote, likunya, zuwa, motema mabe. Yaza mayele mingi, azo mata mingi. Au moins nenga yewana, il faut faire attention. À cause de place, c'est ça la raison oyo. Et aussi bazo boma baninga na bango na poison. Nde kauti poto. Vie na ye changea. Nzamba setam soit gagné vie na ye. Yo yebi ba peno monaki. Etant bozo bomaye. Parfois est-ce que yo kozo ba capacité na ye, yo kozo ba qualité ezaleke pa na ye. Soko bomie yo kanisi bakozo bambula comme écourter vie na ye bakozo bambula na ye ba baxela yo. Je connais un pasteur à la commune à Lemba, à Yepazana Poison. Le pauvre pasteur, Azana Nini, a foutu l'anda comme moi chambre et salon. Mais c'est un homme de Dieu très intelligent. Les lois à Tongo midi pour qu'on hôpital. Tongo midi pour qu'on hôpital. Quand je pense à cet homme de Dieu, ça me fait mal au cœur. S'il vous plaît, libo tabana nkolo bandeko. Totika komi bomana. Ko écoute viande kona yote. To komi ko vivre lona keba keba. Oyebite to comment vivre na keba keba. Diable a multiplié ba stratégie. Ya ko boma likamuna poison. J'espère que
yo ozili bakwa kolanda nga na voix céleste oyo sita munene ya bana nzambe, s'il vous plaît, peut-être que si oboma bandeko, peut-être basi basalela yo mais kozongela yango lisusu te senga mawa na nzambe liko na bomo inayo. Papa, eloko on a calé zalaka te neni ekomi makasi pour poison comme on dirait que elo mo avec bazo bon avec toute facilité. Pourquoi on a calé zalaka te poison ekomi partout bo papa? To komi papa Alvin Beya to komi na tango na suka mitema ya batu mitema papa bolingo mingi eza kaka ya munoko bolingo ya bibebu. Est-ce que toi tu peux imaginer que poison lelo eza en église? Dernièrement, na tango comme pasteur Dieudonné Sita Luemba batila ye poison en plein kit pasteur wana akoyaki nga na ibi ba pasteur belo lelo oyo batiki biso likolo likambo wana poison. Papa na ngai, je connais quelqu'un qui a empoisonné 8 fois. Mais Nzamba saleka ngulu. Yango alvibe Nzamba pambola yo. Lorsque je parle de l'empoisonnement, j'ai envie de pleurer. Non kaposo kwa na zinda, ça fait mal. On n'est pas épargné. Yo kasi makabato kwa biso ba max. Ndenge toza ko bunda boy, na ba vérité tolobaka boy. Yo kasi ba kolinga biso, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Nga na comprendre ta likamuna na poison na mokili. Mais poison tina église, comment un homme de Dieu, comment un pasteur, comment un servant de Dieu avec kokufa na poison. Comment poison côté l'église, poison yeti na chair na église. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Libota bana nzambe. Totelema. Yesu Christ atikela ki biso empoisonnement te. Yesu atikela biso bolingo. Linga moninga na yo, loko komi linga ka yo moko. C'est vrai le vina retour sala. Ba problème e ko sala. Toza batu na se na moi, mais tout réparer yango. Loko la bana nzambe ke ko éliminer moninga physiquement. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Avant que tu aies un sujet, monsieur Papa, parce que par rapport à maman qui poison, oh, il y a dit moi sinon papa, aux autres se reprocher dans le remonté, maman, c'est là qui n'est pas, c'est là qui n'est pas, qui va retirer des poisons, bâtir la paix, mon poison, pas marabout, papa. Bon, sincèrement, il m'est difficile à couper ça. Pourquoi bâtir la qui est poison, pourquoi, n'a évité. Mais je bénis le Seigneur pour m'battre, Nzambe à Azana Bomoui, Nzambe à Tika Kabana a été, de Colvin, ça fait mal, Moukileza à Kobeba. Il y a remarqué au moins que dans 6 mois nanga solo ba médiate même mission na likakate mukileza mabe tomi linganité mais yo sala ka baninga bongo peut-être aussi promotion eza ba toazu ba promotion pour bomaki baninga eza ba toazu ba promotion ya dit ba classe ya peut-être aza médecin azali médecin penda ba si sa classe na mais spécialité na ezali likamuna ko boma bazali. Donc il y a si ça pensa bien médecin qualifié mais il y a ba utiliser kaé pour na ko boma baninga na poison. Peut-être yo comme garçon mon boyo ba comme ko salela yo pour na ko boma baninga. Un jour si tu te répands pas un jour bon ba kufi na poison ba ke mais yo parfois ko zalozo pola hein ozana ko pola vraiment ko nzoto ze katana wana ozana bomoy nzamba permettre to la émission Nzamba permettre batinde l'émission pour bongwama. Moi nana kufi à 4 ans. Moi na pasteur moi à 4 ans batele qui poison kufi. Yebisa moi nana mabeni na sali. On a voulu tout simplement choquer ce pasteur. Couper sa pasteur monter ma passe. Tika pasteur wana nzamba consoler. Merci beaucoup papa Max Mbenga au beti du solo ya pasteur papa réaction non par rapport à pasteur prophète Denis Lessi, prophète des nations papa. On dirait que bon selon on dirait que papa zo koba toujours na mabe pour les cas. Bon puisque poser une question nazo obligé na répondre dans na mawana motema. Na naki vidéo wana ngamoko. Oya prophète Denis Le Salobi ya lingaka nzambe te. Vous comprenez combien nombre de Dieu un prédicateur et puis azo koba côté en église d'ailleurs il peut se permettre de dire que yalingaka nzambe ce que yalingaka nani bo bino sko bandimi bozolanda muta bongo ya heureusement pona il est sincère yalingaka na nzambe te so linga nzambe zaka pona ko banga liwa des choses comme ça boye yalingaka na nzambe te et bozo kene l'église na ye azotela bino maboko nazo ce comme problème ezali awa nous avons beaucoup d'estime na considération batuna nzambe mais ba dérapage ezali belé mais problème na Kinshasa ezani ba pasteur balingi que soit lobi likambo hein soko lobi likambo
bobetela ye maboko même si eza na mbeba eloko eleki na média nga personnellement nakaboyi na basala nzambe ebele nabike nzambe aotikanga te nzambe akotikanga te nzambe akofungola mpe barelation sika mais lorsque je me rends compte que eloko eleki na média ekobungisa to kokitisa kondima bato ebele. La Bible dit lorsque la sentinelle voit les dangers, la sentinelle sonne la trompette. Si on dit que l'eau est les na média et que bato bele ba yoki yango, tous ont obligation ko corriger. Atangani na oleka, na ko bunga penzela. Na ko ba pe bi loba loba. Mais si on de quoi ça bo yebi kolekanga, ayo ko yape ko corriger nga eza mabeta puisque l'équipe déjà na média. Comment yo zali mo bateli mpate? Ozali ko kambetonga na nkolo. Tu te permets de yolinga nzambete. Et depuis un certain moment, nous aimons l'évangile de Nilesi. Biso tolandi na bomwana. Donc ba étudiant na yipen. Nanzela na ye. Nanzela na ye. Ba te belé ba bongoli mitema. Nanzela na ye. Ba te belé pe ba moni loboko na nzambe. Po nzamba za souverain. Nzamba sala kana ndenge na ye. Mais depuis un certain temps, azokita aokita mabe aokita aosa la preuve ya comment dire aosa la preuve ya moi bassesse aosa la preuve ya moi médiocrité aosa la preuve ya soni. Rien à dire, on peut se taire, on ne passe pas dans les médias, car pour un sentiment, car pour un yo, c'est un homme de Dieu. Mais depuis un certain temps, ba déclaration na ye ba message na réseaux sociaux ezo ça la Sony ezo ça la passe na motema. Tu avais suivi un autre pasteur le bela ba chrétien de l'Est Hollande qui ango tu vois mais bango ba lingi nga lobi boye bobino pe boye na TV. Ah, merci beaucoup ton Dieu. Tu vous comprenez, un homme de Dieu, papa. Ngaza pédagogue de formation. Il y a il y avait un cahier de préparation des matières. Aucun enseignant au côté des classes, surtout dans l'humanité, on a beau. Ce qu'on a un cahier de préparation, ce qu'un inspecteur a à côté préfet, tout directeur des études, à côté on a un cahier mais non, il faut sanctionner yo. Na katia kaiwana il y a une procédure pédagogique au yo le col enseignant et sengeli Hollanda méthodologie ni no sengeli Hollanda pour que atteindre objectif n'est-ce pas zali nango par rapport à la leçon du jour. Mais le romona que basali basusu na habite so que excès des ailes na habite peut-être ba kanisa ki basi ba komi bango basi basali ba kombo bango basi bazui au mona azote ya au mona que il y a beaucoup de dérapages. Les chrétiens de l'Est, comment ils allaient monter dans Nzambe? Maintenant, les chrétiens à l'Est, ils ont critiqué. Parce que dans l'église, est-ce que tu peux imaginer? Heureusement, au moins pour ce pasteur-là, il avait demandé pardon. Des cas rares. Des cas rares. Moto Nzambe a tei, ta mususu abungi nzela. Soit abungi pensela ou bien to comprendre matin na bien te ay ko zonga na réseaux sociaux pour na ko senga pardon, ce sont des cas rares. Ata bo lobby ya zo mona kutu bien a ça la buzz ba lobela mikolo ya zo ça l'actualité. Donc moi je pense que quand on est un homme de Dieu, c'est vrai que nous n'avons pas de leçons à donner mais parfois na mo limota musu to za la bana to za le ko lobate mais sur le plan pédagogique tous appellent loko ya koloba mwa mukepo nzamba sali ngolu to yekoli yango na classe l'église c'est le cause na classe oza côté oza na kolakisa et c'est même habillement na yo langage na yo tout ça ezali important moi biso mutu biloba loba mutu ese lokola za na cher za na miko ya yebi nyonso il peut se permettre de tout dire. Donc j'aime beaucoup papa Denis Lessé mais je pense que à Kiti trop bas. Comment il y a linga nzambe te? Parce que bino bozo qui est une église que sani. Maintenant lorsque lui dit par exemple au nom de Jésus, ben nzamba pambola bilo. De quel nzambe ya lobaka? Bia bike ya linga nzambe te. Maintenant nzambe comment nzambe bimana munoko na ye? Et ça nzambe nini? Point d'interrogation. Parce que papa ma question musu na ngala tuna. Ba maram nyosto Denis les azo sala. Nzambe azo eda fimbu ya nzambe abetie azo bimise na mpoasa azo kene na suka na ye to ezali ke révélation azo ko zoye pas na nkolo ke amema makambo ndenga azo mema bongo papa tozolo ba makambo o c'est pas que biso toza so ki danger
Mais tozolo bango pour la simple raison que Ndeko Alvin et bimi déjà na réseaux sociaux. Na ba téléphone na biso toza nango, bandeko baza na poto pe bazali na yango. Mais ngala kanisi c'était papa Denis Lessé. Avec tout le respect que kopesa na ye, akiti trop bas. Moi, légèreté dans le langage ezali. Moi, je connais des éminents serviteurs de Dieu. Ba vieux ba mpaka loko ba sita lemba. Ba mpaka nkelani 91 ans d'âge. Masimaka oba ezani yo juste na kata église. Modèle papa Denis Lessé azo memela maka. Eza filmu ya nzambe nzambe azo bimisa bosoto na ye. Azo koma na suka na u koma na ba makambo azo sala ya soni boy. Toko yeba bango na misami ya bango. Makomi eloba. Et moi, je crois que nous comme na suka. Il est temps oyo azongela nzambe kat na solo. Et nakanisi ete soka zongeli nzambe te kat na solo. 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 Ezala mabe. Il est temps oyo, il est temps zongela nzambe. C'est un homme de Dieu, nzamba bengai. Tout le monde a boni nzamba salela na kati ya mboka oyo biso to bana miketo olanda bango na ba TV na étudiant na IPN mais c'est que c'est pas si lelo na ba TV kolobela bilamba autant parfois même sous na mona photo mo ba ina defao otali lateli otali lateli o mona ke non et o eza mutu na nzambe te habillement mo vulgaire. Habillement vulgaire. Et ce thème de mission, où le langage n'est tordu, le langage n'est débraillé. Vous avez mis tout dans le col, les années non juste. Mais tout bon de la ponaille, nous avons battu les messages. Les gens vraiment pas si ma casse mimi pour il y a Denis Lessé. Oyo pasteur Assimi Sabiso ba télévision. Amélie Sabiso ba Copa Mai, Tchango Nicolas TV prière tozo mila. Et je me pose la question. Tant nyonso wana bango sela kibonza meto azane mosala nzambe te to mela ba kopa ba mai to sima ba télévision lelo Denis Lessé ya kala na oya mikolo yo en tout cas nazo kamwa makasi quoi nazo monire pasteur Saoul esprit ya nzambe su essayer se retirer kati na ye et esprit mauvais wite pa na nzambe nde koteli Denis Lessé pona sa ba nyonso ou comment il est temps de se repentir. Papa n'a besoin de Denis Lessé avant que comme il trop tard. L'homme de Dieu, tout ce qu'on a dit solo Moussoussou. Réaction par rapport à la vidéo qui maman Mokazo là. Na comme il y a prophète Israël Condé. Que babimane nanda kunaye ta mobile azo bima. Il paraîtrait Israël qu'on a bané ko yati nanda kunaye bazo lala na bazo coucher na Israël Condé na même mbetu o balala na mobile na lit conjugal. Et yoko koma na niveau que Israël ko na komi obima pena mwana na ye yango mama eko tomuka zo mona ke makambo eza clarté Israël ko on a des délivrances pour na délivrer il faut ko bima na ya protéger mama eko tubele pas mobile a sengi pardon. Merci na la nepe vidéo na lokola mutonyo so na nepe voice wana lokola mutonyo so mais si c'est vrai si c'est vrai pour les réseaux sociaux mambo ezali ebele zo sali mais si c'est vrai ezali dommage ezali regrettable que des choses comme ça puissent arriver. Na profité de la question na yo. Obi Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Na kinto lobi ko zanga ko yebezali wa ndamo. Omi lo batu mingi to monaka prophète nzamba lobi ni ponanga. Prophète olobi ni kasi nzamba lobi ni ponanga. Nde nzamba ngalo a master na biso alubara ka changa nzamba lubara bongo. Bamame belé balingi baza ignorante ya parole encore. Même batebele baza ignorant ya parole. Batobe batanga ka Bible te. Et batobe bakena ba église ba fanatique ya ba pasteur. Yo non c'est pela na ba ene na bison dans la foi. Ils vérifiaient les écritures. Ils sondaient les écritures. Ils interrogeaient les écritures. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Comment vous allez moi si à mayele? Et ça c'est moi ça l'université ta. Comment rolongola otika mutaka liboso ya pasteur? Comment otika mutakala liboso a prophète? Ezana bato bakata bango même bakunza. Au nom de délivrance wana. Ezana bato baka bango batongola bango. Je me dis mais obi et même ngamo lokola elekela ngai. Ezo senga toza la licencié. Toi tu es une femme. Que tu sois marié ou célibataire. Au nom de quel principe biblique? Pasteur au mona mutakala na yo.
On na mona vidéo mususu boye. Pasteur aoka matamona ba aba munoko mona wada lubi boye. Azi omona oye mama longoli kaleson. Apesi pasteur kaleson. Pasteur azi biloko moko boye atie na sexe ya mama. Au moins un mot bazo mutu na ye à côté si na elamba mama côté nzoto ni ezali. Obi no mitu na kama ezaka envoûtement. Eza koloka ki musinzi obite no na mitunaka ba envoûtaka bango. Ba pesa bango vaccin moko boye oyo ebungisi kibomoto na bango. Même ata ba maman to ba kene pa ba gynécologue ango. Ce n'est pas à chaque consultation qu'a dit gynécologue à ça la toucher. Ah non, quand il ça ok c'est bon, ok mais quand boye à se référer à ancienne consultation. Il est temps ba maman belé ba yé ba lukanzambe kada bo solo. Combien de fois tu décrié na plateau na o? Ba maman belé ba escroquer bango ba $2,000. Ba $5,000, ba $3,000, biloko belé pona ayaki ala naki pasteur mo na télévision. Alati kitoko et par la suite a bengie pour abonder la pona ye, abonder la pona mona na ye, accompagner spirituellement par rapport à un problème de Calvin. Ba te belé bozo na ba plateau bo sa ba dégâts. Ba maman poto bazolela, ba tate belé bazolela. Est-ce que pona ko bonde la pona mutu ba condition ezali pour le bonde la pona mutu et c'est ngala personne bongo $2,000 $3,000. Il y a même un pasteur qui m'a dit longtemps comme on a été, il y a plus de 250 versets bibliques où les autres disent que pasteur avant bonde la pona mutu ana pesa mbongo. Voilà comment on a zobenga Jésus coopérant à côté na ba église, mais église est belé le lot et ça ba boutique bali gablo et puis ça faut ya bandimi baza enseigné ta comment yo passer au monde mutakala na toi tu es une femme mariée à tous un célibataire rapport ni les ali rapport ni les ali que pasteur asalo toucher au voilà na pona longolo milimu mabe nga moko papa est-ce que sexe na biso mibali et longola milimu mabe est-ce que sexe ya pasteur sexe à prophète et longola kamilimu mabe omoni ba komo msozo tangana na linga koloba mingi te c'est omoni ya bozuma bato bazo linga biso te ngala kaboni na ba pasteur ebele ba vanda na bomengo na bango ba vanda na bozwi na bango nzamba otika biso ta ndunda tozolia matembe tozotambola cela nous suffit toza pe na milimu mabete toza milimu mabeta nde Calvin ezalanga tosa musamu nena kibonzambe na mboko ya Kinshasa to accompagner ba yembi eza ba sali na kati na ville province ya Kinshasa mutabo yango azata to soutenir ba ministère ebele. Mais lorsque je me suis rendu compte que mutu tel o évangile na oyo eza nzambete eza évangile a soloté, je me suis retiré. Na se retirer na batu ebele na ndimi na nga na vanda ndenge na zabo. Dieu ne va pas m'abandonner. Que non soutenir eloko mona que non évangile za mbindo, évangile za salité. Sacerdoce raté. Vous comprenez ça? Wana quel slogan? Wana slogan ni sacerdoce raté. Wana za ba slogan. Batu musu bozo mona o Dieu m'a béni. Nzamba tira la ropambola ete. Yemoko amizuna ndenge na ye. Bato belé nzamba pamboli bangota et ngalo ba ke ba sali ebele ba kota li felo surtout na Kinshasa a ebele ba kota li felo magie occultisme bisala sala eza ba pratique wana ndezo sani ezo tinda bato ebele na makamu nyonso zo monana ba déviation wana erreur eurozala faiblesse eurozala mais pona ba musuza la faiblesse ité eza vie na bango à tout le temps. Mettons moi na matongi à dimanche. Combien vous avez ba turbo? Combien vous avez la bankoi? Combien vous avez là? Combien vous avez là? Baza ko escroquer bandimi la bango. Baza ko manipuler bandimi la bango. Combien? Mais qu'on se le dise, il y a aussi des véritables serviteurs de Dieu. Baza rare na média, au monde na bangota, mais kene lo na Arche Alliance Masina. Au monde na pasteur na ba réseaux sociaux, au monde na ba TVT, mais kene ota musala zo salimana. Ba papa Nkelani, oh 91 ans d'âge, papa Nkelani, mpata.
91 ans d'âge mais aza toujours na makasi ne na nzoto asali biloko babuzobo tozomona ota asali babuzoba wana ta moi je bavie lokwa basita lwemba bampaka lokwa basita lwemba wana mais bazali ebele bapapa Gaston Lundu bapapa wana bapesi biso évangile pire nzambe apamboli bango te mais lelo biso oyo à cause ya kozwa à cause la précipitation n'est pas de Dieu vie ya mbangu eza nzambe te basali ebele surtout ba génération ezo ya oyo bazwa oyo vie ya mbangu vie ya pressé yango biso tobana kimongo losako iko kelo kendo na zongo la Kongo mingi iko kelo kendo tambula malembe nga Max na se compara na mututa je me contente de ce que Dieu me donne. Soit Pessinga Polo, gloire à Dieu. Namono lati bien beau, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Oh, on me merci. Pour le mobile kitoko Alvin Beyope Sabiso. Et au salanga zouata. Tango nganange koka, est-ce que non forcé? Et ça batumsu alala ka boka téléphone à pambozab. Kende bo vie na échanger na seconde. Dans seconde ba te bele bazolanda ah. Ba vie na bango échanger. Bande konanga to tambola malembe. Totambola malembe obiki musala nzambe ndenge komi siko na Kinshasa uzusala na soni na pasi yomoni bato ebele na poto bakomi na bango sepela ba soutenir na ba orphelinat ba soutenir ba homme vieillard ba soutenir bato basi ba baye bato mite moi je bato ebele ba benganga ba kende so dimanche ba ke so be église ta bokele so église dabe ate malano sambe na ndako natanga moko bible mama ozolanda biso comment yo mutuna nzamba mona mutakala nao et bandini au nom de quel verset bilo mo pe bozo linga yango bilo mo pe bozo linga yango ba mame bele bazo respecter plus ba pasteur que mobali ne na ndako na bi faut respecter pe pasteur mais ba mame bele ba to saka mingi pasteur que mobali abali Mupagano wana quitte cela 10h 11h azana une église papa dimanche avant ni ndako akolambela papa ta plus au pasteur loba oya osala ke wa yatika ngai yatika mobali na sina batika nga na kena église ok église mais na mobali lorsque boyokanaka otike na etani toto ça va pasteur. Il nous apporte la parole. Même la Bible dit que la personne à qui l'on enseigne fasse la part de ses biens à celui qui l'enseigne. To pambola bango, to soutenir bango, to encourager bango. Mais yeba ke mobali no zaka mobali nao. Mais ce que makamolobi a ndekonabiso Israël nani? Konde. Esaïe Konde. O babenga kaye ce qui ni nerata, ce sacerdoce ratarate. Ce que zali vrai. Bon, on s'est préparé aux journalistes d'investigation, Koyoka Epe, après sa version de fait naïe, pour réseaux sociaux, la réalité, elle est belle. Nabi, au cas où c'est vrai, c'est regrettable. C'est regrettable, mais les camo, oh, il y a consultation, bah, sexe, bah, maman, tout qui a un peu moins ming. Il y a un réseau, mais bah, ça, l'anza, mignon sauté. Il y a un réseau, bah, benga maté. Hein? Un réseau le quoi ba faux dollar ba toma ça ba faux dollar bazan bango belé na Kinshasa awa o bazo sala makamwana yango yo mwana nzambe mama avotie likono na église senga nzamba sunga yo kozala impressionné te pour ndika pasteur na TV pasteur bondela pona nga yango bino moko bo développer intimité na nzambe bongo soki ba téléphone ezate bo sala nene sur le mundela la bible téléphone comme ko boma net covid abi téléphone comme ko boma mikolo muto za sur na téléphone na été obenga siko nani ba foni peut-être ba foni chimlei ezala pe susute mais développer yo moko intimité non enkolo voilà ce que je peux répondre. Papa Max toujours dans quatre églises genre les alliés cupidité escroquerie kindumba et comme na ba pasteur ba viol papa toujours que dans église tout va na banda ou comment. Et comme on bang ça na ba homme marié ba pasteur ba confiance ba bas na bamba qui na ba église ezaka ba pasteur tena biso pe bandimi biso pe bandimi toza pe na berreur nangi to belo kwana mais ba pasteur né on dirait qui makasi bon au moins ba pasteur parce que mon pasteur aza lokola étoile il y a de bons serviteurs de Dieu il faut tout le bakango il y a de bons serviteurs de Dieu il y a de bons comment de bons prédicateurs bazali na Kinshasa même en Europe
bazali mais souvent tolobela bango mingi te. Nous avons tendance à kolobela hein ekiri batabe ekiri bulantulu batabe ekiri nkoi batabe ekiri turbo tolobela bango mingi mais il y a de vrais serviteurs bazana kati ya mboko eza na poto o babangaka nzambe bazali elo musu toloba pe ba mama musu pe ba okene église wana akiola na mateya ta ba okene na molimo ya séduction ko se basana nzambe yo se ke ba mama mi oke bakenaka kosambela ebe ba okitali lati lelo na ba église na bomwa mutaki église alati penomo ka bras cassé alati cinglé mabele nyonso ngo lezomona to mona ontre ba église mutane église alati jipiko ozomona mipende nyonso mutane église ake église alati jeans ekangi bozwi nyonso to asima tala ya mwana boye e mati ngomba tomona kango te pasteur ozala mutu aoza pe na faiblesse na koi bien qu'on n'encourage pas et c'est tout bana yango na ba église éducation chrétienne ekota makasi na église ça va de parler de la foi mais un jour une église mateya balata ndeni moi ça c'est kolata maman c'est kolata ndingini tout est un peu moi mateya wana c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre tous les hommes de Dieu dans le même sac basa il y a vrai bazan na Kinshasa bazali belé mais parfois to kipa bango te mais alene ba o wana minko bango balingi média o remarqué ba fo wana mingi ba aventurer wana balingi média to trop plutôt yango buzoba bango sa nini eza kobima to bungi selikate eza makambo nzambe aloba depuis kala ba vrai baza ba faux peu baza mais moi nzambe esprit discernement. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Mais il y a toujours il y a viol, il y a bassin en Zambie. Papa Max, surtout il y a viol, on a pasteur Papa Max Mbenga. Je peux pas vous dire qui que violer moi non moi qu'on a partage ton père papa et pas pasteur moi comme ça en Zambie où il y a violé moi non papa. Oui, azalaki diacre, ali diacre ya diacre voilà ya église mon boye et moi na abaneko ke na cadre ya aleka une opération après opération esengeli alekana comme pansement et diacre wana église et même ko l'hôpital azoki kapabe kazali diacre en mettant en regard que diacre non musala nzambe ayako responsabiliser na kati na centre wana alors mwana ye comme na mutu no samo ke mwana aloko ya orpheline azoka mutu moya pamba yeko sakana ye akei mwana alongola ma kita pantalon abimisa sexe na ye liboso mwana heureusement que mwana biso toteka bango bien na niveau ya orphelinat mwana yeko yebisa biso vomeza ki so nezalaki mawa donc a créé traumatisme et pas ya mwana epesaki mabe mingi alors nzamba sunga biso to encadrer ki mwana wana bien na batoli ko remonter tozaki même psychologue aza pembeni na ye mpona koremonte moral mpe kobondela mpo na ye lelo azongela nzela classe na ye d'ailleurs aki première de la classe avec 75% mpona asalaka coupe couture donc bomona ke babi eza mwa mi na niveau ya église na biso me nzambe kaka sunga biso mais je bénis le Seigneur atako bafo baza bavrai mpe baza ebele nzambe apambola bango bavrai mpe tosenga bango baleka mpe de temps en temps bamédia boye kopesa message mpona bacréer équilibre obeti lisolo ya orphelinat papa on dirait que babimisi bino boza disco libanda partage ton présence parce que bate place bomana ko futela bateki par scène bon tozaka ke sika o to futela mais problème ezali que orphelinat na biso partage ton pain avec celui qui a faim bon to benga ngo orphelinat zaka ba kombo ndenge ba same biso benga kango partage ton pain avec celui qui a faim cité du royaume de notre père alors ça fait 8 mois to foutela la place wana eko sala ke ko lupango a sollicité ki biso pona to somba lupango wana alors to bondeli to liki ba moyen nzamba permettre te to zuba moyen te ne to zolo aboye lupango wana c'était kami bateki yango sengeli pe bandeko asombi lupango abanda ba travaux yango to zobondela nzambe na kanise ke batamita malamu pe bazali bao bayebi balandaka biso bayebi ete na lisungi na nkolo tozokamba orphelinat partage ton père avec celui qui a faim oyo na monga fula mais présentement bauti koteka yango et toza obligé comme batravaux ezobanda ya kolibere esika wana kozwa esika mosusu oyo tovanda en attendant nzambe asala nini apesa biso lopango na biso moko la finalité c'est quoi finalité mpona biso ezali ete nzambe asunga biso
tozwa lopango na biso moko nabi ke batapoto ebele basalisa batapoto ebele bazwa déception. Pourquoi batinda bambongo batinda batomba na maboko ya baventurer batomba na maboko ya baescroc mais bayeba ete eza pene baoyo bazosala mosala malamu baoyo baza na poto ntango bayaka Kinshasa bavisitaka orphelinat na biso mingi bandimaka te. Tozobunda ezala excellence kopesa bana na esongo kolongola bango na motu ete soki mwana azali orphelin to azali enfant dit de la rue esengi aza na médiocrité alataka kelamba kotobuka aza mwana aliaka na se non biso tokase système wana soki oye me baoyo bayaka bamona ete biso ezali chambre nyonso totia poste téléviseur mwana olala na mbeto ya kitoko vraiment tozobundake tozwi mingi te kaka moke oyo bata malamu bapesaka biso tozobunda. Tous les enfants vont à l'école bazotanga et soki abeli nzamba bazosunga ake nozwa traitement moko approprié soki auti pe classe alia ndenge bana bato nyonso to basali nini baliaka. Alors toyelelo na télévision puisque poser nga question peut-être que nzamba apambola yo toza na besoin en attendant tobima tozwa ndako mosusu toza na besoin vraiment que so nzamba pamboli nzamba tio à cœur oza convaincu na o tozoloba numéro na biso yango wana plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 numéro na biso yango so nzamba convaincre yo omoni ke mam tozoloba osimbami so pe se renseigner et Moussa tous les alliés à bien hésiter to soutenir abiso tu as besoin en bon to constituer garantie tous on ndako mususu ya munene toujours na monga fula. Pourquoi monga fula tu remarqué sika moko ya malamu pona ko boko la bana tolingaka te kotiana ti orphelinat na matonge na banini katia le côté toza vraiment kitoko bien que ma ezali difficile mais ezali bien pour l'éducation à bana eza lokwa baza na internat bana baokola l'éducation ya bien. Donc si nzamba pambola yo hésiter te benga biso osunga biso to na besoin ya ko constituer garantie tozwa ndako mosusu pona ko bokola bana na et puis tozobanda projet na biso pe à chaque parcelle tam so zamba lupango ebele ozo bateni no kosala so kabeli bana o kabela maxité na bakombala mingi me ba famille na nga balandaka et que le nzamba sali ngolo tozwi lupango eza lupango max tatanga na kufi eza lopango à Marseille eza lopango ya orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a fait bana wana bazui esengo bana wana bazui kimia bana wana bavina bango comme transformé et que ce qui lelo esika ko kaze bango kozala te ekozala pasi mingi baso bakozonga na balabala baso bamusu bazata na esika na Kinshasa ya ta mutu te to pe na bana o baota este bayane na Kinshasa mais basundola bango et gloire à Dieu bakutana kina bato ba biso lelo baza na cité du royaume de notre père otobenga orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim na mona bato kapona joueur atiebi akabi bambongo bon se soutenir bana oyo. À part ça nous avons aussi des projets pour na ko pérenniser musa tozo sala oyo to bato to kana kina baninga to banda les activités génératrices de recettes. To pesi nzambe merci za na mama moko asungaki biso to si tozu ndako mususu un studio pour na kotia boutique po esungaka osu bana mo activité mike bongo boza mo tomate kuna boza mo loso kuna e kosunga to na projet mususu ezali à pharmacie toza na pharmacie na biso toza na centre médical na biso à long terme koza même na école koza na salon de coiffure si toza na biloko wana to ando tungisa bino esusu mingi te dans tout sabino mingi même ngande comment benga be max yo likaka na TVT yo sengaka te yo na okaka soni eza na culture na ngate ubana na TV bo sala sapo surtout na tana mutuke batapoto ebele bazui ba déception batapoto ebele batinda ba biloko ekoma te kotomo na Kinshasa awa ko bato bazokota kota ba bise ko senga na kombo ba orphelin to mona ba balabala. Alors tant aux autres moyens surtout ça la Sony, je me dis peut-être on va nous mettre dans les mêmes lots, dans les mêmes sacs. Et moi ça la moi Sony maintenant et ça la moi Sony. Maintenant ebete moi nzambe ya solo. Ah tondi sami na molimo santo soko bondeli nzamba kotalisa soko otozoloba ezali ya solo to ezali ya lokuta. Mais so ezali ya solo ko hésiter te. Puis 243
89 64 86 27 ou encore plus 243 89 360 77 au bengi biso to a besoin tolingi d'ici le 30 juin tozwanda ko mususu to équipé yango peut bien to pe la saison sèche awa tozana besoin ba mousse na pomme ba mousse tozana ngo depuis ça fait presque 8 mois ba mousse mike to somba ki ne bandeli ibandeli maintenant que musala pese koli to pe une opération achat mousse ya badra ba oreiller sunzamba sungi yo ndeko nanga kanisa bana o zamba lola akozanga te kopambola yo jour pe okoya ozana Kinshasa tozana poto jour obenga biso ko visiter biso o regretter jamais atoye na 18h atoye na 20h okoba wow ezana bato ba osala musala malamu na kati na mboka o tika nzamba pambola bino. Merci beaucoup Papa Max. Ceux qui étaient bana baozonga na kishege parce que bozawanti na juin toza donné que tozali a super nzamba sali ngulu ata lobi to lobi kuna tozi mbongo ya garantie nous serons obligés tozi ndako kitoko tozo viser surtout au moins bana to tamboli na ba orpheline belé biso avant toi ko ça to tamboli on a vu des choses on to mona makambo belé alors tozo lingake bana wana bakalukwa bana biso nde bana biso bazala propre bana pese bazala propre nde bana biso baliaka bana bazala balia pe batanga surtout lobi bakoma ba responsable kati na mboka oyo problème ezandi mo garantie ce qui est personne na juin babimisi na banda bana toza vraiment na besoin lisungi omoni biso moko ba moyens est limité mais nzamba yebi ka opesa vision mais provision rozala yo provision rozande ko azolanda biso quelque part. Mais na profiter peu pour nous ça merci. Bande quoi pote belé boza bénédiction pour na biso. Bozali belé montant ba kombo na binu izate. Non se rappeler tant que c'est opéré mon moi appendicite. Y a une maman combien to pesi montant atini mbongo to futi. Mon monsieur c'est le kana e bozali belé e belé. Ngana ndi marabino. Mais bolemba te. Bolemba ko sala malamu te. Ngana zaka instrument nzamba ponaki. Mais musala to sala longo na bino to pesa banu esengo to leisa bango to latisa bango to pesa bango yo to benga partage ton pain avec celui qui a faim puis yo nzamba peso ba moyen nzamba peso makoke est-ce que vous dit que Dieu t'a béni pour bénir les autres? Est-ce que vous dit que nzamba peso ba moyen pour que you pose la bénédiction pour ba misusu yo za combien de valises à bilamba ozana combien de sapatos ozana combien de sacs na compte no za na mbongo boni bato mususu abosana na bisango autorité moko boye abaye ko rappeler bato banque ba me ko rappeler qu'est-ce que yebi que ozala na mbongo pe na compte na biso na banque na biso so tozoluka mbongo ato somba lopango po na bana wana so nzamba convaincre yo benga biso tinda contribution na yo yo mopo komona mbuma ya misala wana et puis na profiter comme tozali bato à partage ton pain avec celui qui a faim ndeko nanga ko sekaka baninga te ko tsolaka baninga te ou bien venir na bango te bazalaka ba shege bazalaka ba enfant dit de la rue enfant dit sorcier mais lelo bakoma pe bato minene kati na mboka. Je pense à un enfant que nous avons récupéré église et bengana ka po azalaki babenga ki sorcier mais lelo ta comment nzamba transformer mwana wana et le 3 juillet toza un événement munene toza na concert l'église à maman Micheline Chabani Matou Samuel Nelson Kikem maman Clarisse Kango na sœur na biso Ritindina Azota France Azakoya un grand événement à l'honneur yaba orphelin enfant dit de la rue toza na église à maman Chabani à partir de 13h moi na poto toza na Kinshasa yaka jowana to pambola nzambe boya bokomona ba capacité o nzamba tsakati na banana oto zaina ko bokola bolemba te bo soutenir bango eko sala biso esengo eko sala nzambe pe esengo tambo yaka kotala bango e pesa bango esengo bo consolara bango ba mimona kaiti ya solo bazali bato na miso na nzambe. Merci na bilon so bolingaka biso, merci na bilon so tout bo soutenir biso, merci mingi na papa Alvin Beya pour na musamu neno ozali na kosala ce qui lelo orphelinat na biso et yebani na libana mboka ezali grâce na yo ezali yo nde mutu aliboso opesa ki biso opportunité to pesa message na biso
tika ete nzambe apambola bino. Merci beaucoup, Papa Max. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde Mosuki, si Lola, Ezofuta bien-aimé dans le Seigneur. Merci à Arnaud Kamandi, qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Dans un salon de coiffure, surtout dans la biloko, on a tout un sabino et sous mingité. Dans le tout sabino mingi, même ngande comment bien gabi Max, yo li kana TVT, yo senga kate, yo na oka suni zana culture nangate. Ou on a TV bo sala sapo, surtout na tana mutuke, batapoto belé bazu ba déception. Batapoto ebele batinda babiloko ekomate kotomo na Kinshasa awa ko bato bazokota kota ba bise ko senga senga na kombo ba orphelin to mona ba balabala. Alors tant aux kanisa maman surtout ça biso soni, je me dis peut-être on va nous mettre dans les mêmes lots, dans les mêmes sacs. Et moi ça la moi soni maintenant et ça la moi soni maintenant ebete mona nzambe ya solo. Ah, tondi samina molimo santo soko bondeli nzamba kotalisa soki oto zoloba ezali ya solo to ezali ya lukuta mais so ezali ya solo ko hésiter te. Puis 243 89 64 86 27 ou encore plus 243 89 360 77 au bengi biso to ana besoin to lingi d'ici le 30 juin to zonda ko mususu to équipé yango peu bien to pe la saison sèche awa to za besoin ba mousse na pomme ba mousse to za nango depuis ça fait presque 8 mois ba mousse mike to somba ki ne bandeli et bandeli mais là que musala pe se koli to pe une opération achat mousse mais ya badra ba oreiller sunzamba sungi onde konanga kanisa bana o nzamba lola a ozanga te ko pambola yo jour pe okoya ozana Kinshasa tozana poto jour au benga biso ko visiter biso au regretter jamais atoye na 18h atoye na 20h okoba waouh ezana bato ba osala musala malamu na kati na mboka oyo tika nzamba pambola bino. Merci beaucoup, Papa Max. Ceux qui étaient bana ba ozonga na kishege parce que bozawanti na juin toza donné que tozali a par exemple nzamba sali ngulu ata lobi to lobi kuna tozi mbongo ya garantie nous serons obligés tozi ndako kitoko tozo viser surtout au moins bana to tamboli na ba orpheline belé biso avant toi que ça to tamboli on a vu des choses on to mona makambo belé alors tozo lingake bana wana bakalokwa bana biso nde bana biso bazala propre bana pese bazala propre nde bana biso baliaka bana bazala balia pe batanga surtout lobi bakoma ba responsable kati na mboka oyo problème ezande mo wa garantie ce qui est na jeu babimisi na banda bana toza vraiment na besoin lisungi omoni biso moko ba moyens est limité mais nzamba ebika opesa vision mais provision rose ala yo provision rose andeko azolanda biso quelque part. Mais na profiter peu pour nous payer sa merci. Bande quoi pote belé boza bénédiction pour na biso. Bozali belé montant ba kombo na binu izate. Non se rappeler tant que c'est opéré mon moi appendicite. Y a une maman combien to pesi montant atini mbongo to futi. Mon monsieur c'est le kana e bozali belé e belé. Ngana ndi marabino. Mais bolemba te. Bolemba ko sala malamu te. Ngana zaka instrument nzamba ponaki. Mais musala to sala longo na bino to pesa bano esengo to leisa bango to latisa bango to pesa bango yo to benga partage ton pain avec celui qui a faim puis yo nzamba peso ba moyen nzamba peso makoke est-ce que vous dites que Dieu t'a béni pour bénir les autres? Est-ce que bike nzamba peso ba moyen pour que yo pose la bénédiction pour ba misusu yo za combien de valises à bilamba oza combien de sapatos oza combien de sacs na continue oza na mbongo boni bato mususu abosana ba bisango autorité moko boye abaye ko rappeler bato banque ba me ko rappeler qu'est-ce que yebi que ozala na mbongo pe na compte na biso na banque na biso so tozoluka mbongo ato somba lopangu pona bana wana so nzamba convaincre yo benga biso tinda contribution na yo yo mopo komona mbuma ya misala wana et puis na profiter comme tozali bato partage ton pain avec celui qui a faim ndeko nanga ko sekaka baninga te ko tsolaka baninga te ou bien venir na bango te bazalaka ba shege bazalaka ba enfant dit de la rue enfant dit sorcier mais lelo bakoma pe bato minene kati na mboka. Je pense à un enfant que nous avons récupéré église et bengana ka poza ki babenga ki sorcier mais lelo ta comment ça m'a transformé moi na wana et le 3 juillet
toza na événement munene, toza na concert na église ya mama Micheline Chabani, Matou Samuel, Nelson Kikem, mama Clarisse Kango, na sœur na biso Riti Ndina, Azota France, Azako ya un grand événement à l'honneur yaba orphelin enfant dit de la rue. Toza na église ya mama Chabani à partir de 13h. Moi na poto toza na Kinshasa yaka jour wana to pambola nzambe boya bokomona ba capacité o nzamba tsakati na banana o tozali na kobokola bolemba te bo soutenir bango ekosala biso esengo ekosala nzambe pe esengo ntango boyaka kotala bango epesa bango esengo bokonsolaka bango babimonaka ete ya solo bazali bato na miso na nzambe. Merci na bino so bolingaka biso, merci na bino surtout bo soutenir biso, merci mingi na papa Alvin Beya pona musamu neno ozali na kosala soki lelo orphelinat na biso eyebani na libanda mboka ezali grâce na yo ezali yo nde moto ya liboso opesaki biso opportunité topesa message na biso tika ete nzambe apambola bino. Merci beaucoup Papa Max, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe Yesunde Mosu Kisi Lola Ezo, bien aimé dans le Seigneur. Merci à Arnaud Kamandé qu'on se retrouve à la prochaine. Bye.